Mbote balandi MDG de TV mafuta sike zelinga webino la grande dame mais na kati ya actualité nzamba pambolelanga bino premièrement toye na lisolo ya notre frère Gigola l'équipe propre ya Ferregola l'artiste musicien qui vient de prendre révérence auprès du Père. Oui, car ndenge makomi lobi ete toza ba pèlerin toza ba passager et loué nzela ya biso nyonso ndeko na biso ya mobali na kombo Gigola azalaki pe musicien abandaka pe koyemba ye wana bokomona na ya na ye et na nzembo comment on dit na clip. Voilà, donc notre frère akufi cause ya décès ezali maladie. On ne sait pas trop par rapport à maladie yango nini, mais ce qui est vrai abandaki kosila nzoto akosila nzoto donc bolali bolamuki bomoni kilo ekiti non seulement kilo ekiti mais afionuki donc bolali bolamuki don na miniti moke n'est-ce pas ata moke ndeko vraiment akondaki makasi ye wana mobali kitoko kaka neti frère na ye Hervé Gola bayombe moko boye ya babogosi bino boyebi ekolo wana ezala mibali kitoko basi kitoko et paix à son âme, bon, toloba nini na bomesano c'est ce que nous disons souvent sur moto akufi. Donc il y a que Dieu qui décide ce qui ama moto qui n'opé mana kimia toté. Donc on a besoin de musicien, abane pe woye maneti ndeko na ye. Et triste nouvelle et ça livre vraiment passé. Donc actuellement famille ezali devastated de balobara na anglais. Baza mikte meza ya kubukana ou encore brisé bana pasi ya kolela mwana bango. Et ndeka na utuko lobande kwa belaki il paraîtra qu'il n'a même komona avec mukuna pona le sambo parce que moto konda et ba comprendre mais c'est quoi cette histoire atako to side kondisa moto ndengwana te bon toza pe to ebi penza pe trop te mais bino boyebi ka Congo ndenge ezalaka certainement dans quelques heures ou encore après demain to demain mais ta mosusu ya surtout ozo ba news mosusu sur maladie na ye tozanga te koya ko informer bino les amis bino boyebi Congo pe congolais ndenge azalaka na ye ba rumeur ekotambola balobi fere moto alie botika boye ndeko pas zaki musicien ta mosusu pe ezali n'a ça rien à voir avec faire sa mort. Et c'est vrai, liwa toko kufa, toza ba pelere ba passager mutu nyonso kufaka, mais liwa ezalaka liwa nyonso te ezalaka anormal, de même liwa nyonso pe te ezalaka normal. C'est vrai kokufa trop jeune, kokufa tôt, en tout cas ça inquiète toujours et ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Nzamba tindaka kelaka mutu na tina pa tinda muna mokili na mission. So émission wana esili nzambe azwi moto soki ebele babetaka libanda toloba ngo na lingala ya lelo ou encore barealizaka na bango mission yango te e oyo akufi akei na ye pardon akufi to ou bien akufi avant et sans accomplir mission wana ezalaka di ya baraison songolo pakala selon plan nzambe esengeli moto anona moto aboti akoli et sur 100% je dirais 90%. Ezana bato oyo aye mission na ezali nango te ke akoma mokolo na 40 ans nzamba zuye yeso yaka na mokili oyo na 33 azongi pa ya tata ebele pe bazali aye pour un temps akufi akei mais eza cas général te selon la Bible selon la Bible voilà donc kokufa to pe kokufa libanda volonté nzambe ezala badi ya barezo ebele ekozala peta mosusu soki ezaki eza liwa moko oyo eza anormal eza nzambe te mutu na souveraineté na ya desidaki ndeko akufa lelo les amis ekozala peta mosusu etamboleli ya ndeko ye moko awi parce que lisumu ekataka mikolo ya moto mokuse mpe na se na moi eloko bato bayebaka te yango tolobaka na bandeko ekute bobanga nzambe faut otambolaka bien na vie faut koevita bon est-ce que boyebaka pourquoi mindele baumela na mokili mindele bomonaka c'est vrai tolobi teke bakufaka to te bakufa bamindele nyonso banunaka mais généralement mindele baumelaka ta mosusu tokanisaka no mpo bamboka na bango eza bien il est là mobali kitoko vraiment triste oyo mpo bamboka na bango eza bien baliaka bien bazwaka batraitement ya bien
sur le plan sanitaire, oui, je dirais non en même temps. Mindele bazabato ba principe, mindele bazabato ba principe, basambela na bango te, mais bayebi ko observer mibeko ya l'État. Ok? Je vous ai toujours dit mibeko ya l'État obo monaka 90% bazo yango na Bible. Koyiba te, kozwa mwasi ya mutu te, kosala mabe te, certainement vous me comprenez. Mindele bazabato ba principe, malgré mabe na bango to monaka bango ba basata ba demo basambela te bandoki, mais bayeba rolinga bato. Bayeba ko respecter mibeko ya l'État yango bo monaka généralement ba umelaka. Généralement ba umelaka. Kokufa avant je disais ekozala pe mutu ye moko. Ekozala nzambe a décidé. Ekozala pe batu. Donc quand je dis batu, do babomi ekoboma. Ouais, mais wa ba spéculation zotambola balobi ke ki fuelele bizorbi mutu elieye. Misusu balobi ke non stade des martyrs. Stade des martyrs parce que faire abimi sinzembo so pe album mikolo so kinzembo so album je sais pas trop. O bako bina mikolo yo lianga bord. Voilà. Et ndeko na biso il faut beta stade des martyrs to yebi azana concert moko il faut beta ceux qui na juin ceux qui juillet je sais pas trop et là au moins ba forme wana e balobi ke non yango nde mutu e bomi ndeko na ye faire abani musique lelo te les amis to tikara des fois ko sala rabo surtout na mambo etali liwa c'est la famille boyata mususu ko lamusa to pe ko kotsa beblo musu na mito abato ezalaka nango ezalaki nango te. Et il a une famille autant musu bakoyoka bakomona eko bana kotambusa makanisi baoya koyina ndeko pamba na libota na eta musu eza nango ye te to des fois tosalaka boye te. C'est son frère propre certainement aza na pasi. Certainement aza na pasi. Et parce que mutu ana preuve aza te ke ye nde mutu abomi ye. Donc des fois arrêtons un peu, arrêtons un peu avec ces histoires, c'est pas bon. Ndeko akufi pe a son âme. Nde na koprofite nga pe naloba na yo ozolanda ngai yaya mwa mobali bouti komona ya Bogart abelaki aumeli te na malade akufi. Ok? Lobi kozala yo. Il était très jeune. Ouais, bozo mona photo na ye très jeune. A flair d'âge akufi akei. Oyebi lobi te, lobi ezalaka ya nzambe. Nazala bisida roloba mingi na ba circonstance aboy. Ta musundo ozo kangai awawa. Lobi oyo kanga sute tozaki na ye lobi asalaki émission. Mais c'est ça la vie to souhaité te toza na pona nzambe to yebi ke to umela na mokili. De même yo pe ta mususu yaya lobi orolamuka te. Je ne souhaite pas. Ou encore année prochaine ou encore ainsi de suite lobi ezalaka ya nzambe. Sur ce, il faut bongisa etamboleli, il faut bongisa lobi. Parce qu'après la mort, il y a une vie, je vous ai toujours dit. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Ozaki na yesu, otambolaki na ye, oza esika esengo. Mais soko vivaki po na yo, to po na bata mokili. En tout cas, oza nisika te pembeni na ye. Tant on nimelara toloba kon nimela yesu comme Seigneur. Seigneur veut simplement dire maître. Donc une personne qui accepte Christ à s'identifier na ye, cela veut dire quoi? Ondimi osa la volonté na ye, o vivre po na ye, o tambola, kolandisama ya makomi ya mibeko na nzambe, o tosa ye en d'autres termes. E ozale sengo, ekopesa o mikolo vi molai, ekopambola yo, ekoépargne yo na mabe, ekobundelo, ekolongiso parce que tango ya komi maître, il va veiller sur tout ya yo. Mais tango peseka une partie, a ozo contrôle a nyonso te. Donc il se pourrait lobi bandoki baya balonga yo. Il se pourrait lobi poison ya maladie ya mabe ya elonga yo. De ya pesa bo mono na yesu bongisa lobi na yo, on ne sait jamais. On est tous pèlerins sur la terre. Tozo souhaiter famille ba sincère condoléance. Courage na ndeko na biso artiste Ferregola et ezanzela biso nyonso et ainsi va la vie lelo ya kei lobi ozala tourna nga lobi ozala tourna yo. Donc les amis, c'était ça pour na lelo. Je crois que tu as biso awa to zala molaite to juste pour to pesa sangwa liwa et puis oh là là to pesa sangwa liwa et puis voilà. Donc ba sincère condoléances na famille, courage na ndeko na biso artiste et puis na yo lingaka ye na yo po yebaki ndeko oyo. Moi personnellement je ne le connaissais pas mais bon tellement son frère Azali Oya Azali
et sango etamboli. Donc nous ne pouvons que venir informer. C'était ça. Bandeko, abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Na sepeli na photo ongo ya mbali kitoko. Nzoto eloko te. Ta yo mutu obetaka batolo wana okanisaka neti kino soki bote na yo nde kosala nini o encore toi tala yaya bongisa mabele mokonzi ta mibali kitoko bakolala bakokufa ebongo kaka yo diamba na diamba tala misu rouge nzoto pesi eboya nango monoko ozalaka nango awa omona nde mokili oyo donc yo nde pardon tala bel homme ndenge alali mobala pembe na oloba ebele te. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, à plus, au revoir.